Scellé, circonscription installée. Il y a 3 sièges. Mbonzo Lameso, Franck, UDPS Tshisekedi. Résidence à Koïna, à donner résidence à Franck Mbonzo Lameso, dormir dans le ambiance, équipe de la France de l'Extérieur. Ah oui, on a bâti campagne à mort. Vous êtes tozali vraiment na sengo parce que ezalaki histoire oyo biso tozelaki bitumaka tokundaki pendant temps molai oyo lelo ke Franck Mbonzo Lameso asali fierté na commune ya Sele. Franck Mbonzo Lameso eli na Sele